Kuja pasi mai kusumba Angola, kuja pasi mai kusumba Kinshasa. Ngefili kungifange shida la pasio, ngefili kungifange shida la pasio ma. Kulumuka Yesu kisa kusalisa beto. Yesu kile na mpana beto, Yesu kile na mpana beto.
Bonjour, madame, madame, c'est nous. Oh, nous allons. À quelle heure ça là? On a plus de pété. Hein? Alors, on a pas fait. On a pas fait. C'est quoi qu'on a les baraques? On a bien dit, on va pas c'est nini? C'est nini. PDG Tina. Oyo nga azotambusa sango ke nazala moninga na nga na ye awa lelo na matadi mpo na ye alakisa ngai baplace oyo ngai nakota sikoyo ye aza te mama Maman, et pas une ambition de ça, l'appareil à communication est commis et bien modèle la modèle. Et c'est bien awa. Et ça dit est-ce que ça appareil était pour faire ça un numéro de l'année gaé. Ça appareil. OK, ça va merci. C'est ça un numéro. 98 12 44 97. Ah voilà. Que ça soit pour la dernière fois. Oui. Mais on va à la suka pesa. La isa qui aurait à la suka. Apparaît sur le moyen de la mettre à désolé la négative ou à la tête possible à un côté. Bien sûr, je ne disconviens pas que vous en avez dans la peau. Mon Dieu a donné la réalité. Hein? Vous voyez des choses sur la réalité. Et à la suka. Allô? Oui, monsieur. Mais est-ce que c'est quoi? Ma samba à droite. C'est qui? Ma soeur à toi. Ouais. Tu es chez moi. Bon, ça va. C'est là, c'est quoi, Nazoya? Ah, Nazoya, vous voyez. Ça va, merci. Ah, ma soeur à toi. Malika Winnie. Chérie, yo parle. Pardon, nous sommes venus. Et yo qui nous a béni là, il a oublié ça. Allez, si vous pensez à toi qui ne vous voyez là,
kitu. Les agents sont pas bien vraiment. On a des problèmes de temps, on a des problèmes de temps. Naza na poto na yeba parce que Kishasa yo mtu zakuna. Nazo vanda kwa Kishasa te. Ndenge nini nani ziko zokele Ba chauffeur. Mwana Imanzeke. we Azali. Baduara nani oyo ya bikatefu wala kumule nani Chumbo Albert. Ah oui, namonaki Ntsumbu Albert bazalaki na président Ziro, hein. Président Ziro. Ah, bazalaki na Ziro oyo biso wana Kishasa. Bashiba Mathieu, ba Noël Selembo ndawo ya zaiko wana. Sitobengisaka bango na matadi ya wame. Kuzobila luketu vraiment. Bakona mbune baleka gaite. Nani ko ni kusema unafanya ko bengi sape wamba metal na PDG Mtongi. Hein? Oyo azana ba terrasse là bien, fais-moi plaisir, ça part bien avec ça. Comme toi tu es là, il faut que les tabamaluma bedi nyonso, ba Jike, ba président Sabina, ba papa là, tu vas ba kifanga makasi. Ambo? Tanga la zakala Kishasa vraiment ba mbaka na malamu. Bokuta na wana Ziro bunda te. Ziro bunda. Nazalaka pressé tokutana hilaire nini hilaire oyo ya pompage wana ntango nazoleka bengi ngai me nafutaka ete Ambo sokutana ina la pesa rapport ya voix du docteur, hein. Parce que tozaki na bango tona réunion moko surtout faut ile ka mercredi. papa pardon soki okei kangango na motema okiti na veni ngafula ngafula veni ngafula eza na bana moko staff les inventaires en tout cas tu fais donc ça le nécessaire okutana bango bosolola na bango comme ça l'autre fois soki oye omemela ngai message ya hilaire nini oyo ya hilaire wana nazoloba wana mais hilaire malosi Excusez. Vous avez un problème non honorable. Honorable va si c'est honorable c'est qui là je connais l'honorable mais je me rappelle plus Vous pensez je crois. voilà bazosala kengala zala vous avez oublié mais pourquoi vous savez en tout cas il y a un honorable va mu peso voilà honorable non alors papa Mutu munene na émission bon toutefois de ça là tu vois oui oui de ça tu ya nini wala jola comme ça tu pouvez pas cause pas disposition sous et la compter son gâteau cause pas les gâteaux D'accord. Ce mec, qu'on se soucie de quitter là, tout ça pour rien. Nous sommes les cas qui m'en a pour ça là, tout qui est dans mon tour, ok? Genre, on va faire de tout. publicité 500 de 500 Ce mec, tout ça pour rien. Non, ça va mais osala moki parce que azoki papa omoni ntango ya kozwa yo wana naumelaki parce que nayambaki mama moko mama ya monene Marie José mwaka mwasi ya docteur Nzuzi Amba? Docteur Nzuzi wa Kishasa si à l'hôpital moi monene na lemba. est-ce que excusez ozomona nani Bena Chamal c'est lui qui a président wa Laurent Amana ya tozalaki na président wa Laurent, oui comment va se donner siko. na
mon frère, on a pour qui n'a été, mais à ça, on a pour qui les Français ont déjà acquis. Hein? Donc, des petites choses, on trouve des merveilles. Maintenant, on dit qu'on va se rendre à Paniquille, tout ce qui est là, il est. Hein? Là, il y a un sauvage, il n'a pas à faire le mot là-bas. En plus, d'abord, on voulait se sortir. On voulait avoir des bateaux qui est là, l'action basse. Mon frère, tu veux bateau qui est là, l'action basse. Nous, on m'appelle de mon équipe pour soi. On n'est pas si, mais on s'en rend compte. Papa Baloubi, c'est vrai, ça, nous autres, autant, nous allons nous bouler. Donc, il y a là, ça y est. La politique, c'est le côté de papa. Hein? Chérie, alors, vite, mon cher, pour l'été, hein? Pour l'été. Bon, maman. Ok, ma soeur. Tout ça, vous êtes toujours là pour problème. Bon, là, vous devez y assister. Même là, mon affaire, la autre qui est là, on va pas la faire dans les boulets. Hein? La autre, on y a chez vous. Ça va? Hein, chérie, ne t'en faites pas, hein?
Mon frère, et pas une moitié de la famille n'a eu pas yébi, bah
onga epena yebi ndako kutu esila te ezali ndenge wana otiki ndenge wana motie konéglige okozoba ndako taka bato bashili na vraiment na sepeli na ndako oyo eloko nini ezalaki ke osilisa ndako oyo epai mama ya bana na yo aza kovanda mwasi na oyo ya liboso mon frère balobi même bato basambela balobi régis-toi de ta jeunesse donc sepela kolenge na yo ntango oza na biso toza na makila fo okuba mikoa ntango mingi eza makasi et ça vrai, mais là c'est possible pour toi. Si, dans 3 choix c'est pas possible. comment? Mon cher, moi c'est oh maman ya bana na yo, famille na yo ba yebiye, biso ba nyama to yebiye mon cher tout souffrir na yo. Là tu sais je ne dis pas mais tu sais que d'abord femme na yo wana. A souffrir le monde no pa a donc a dit mais qu'on yo comme on dit nous c'est comme nous. Si on va la parole. Mais non, si c'est les gens, tu es à l'aise. Oh non surtout mon frère, il comme on dit. Mais papa, oh moi la zoka na mutema na nayo yebite. Et ko kipe ko yena yo lobi. Ah non. Non. Mais loko tsala mutu na yo konda mwasi eza lokola mbolo ko soka konda ki na za eza ko sana ko lia eza ndenge na. Je tourne bien, na lia pas bien. Alors na za bien. Et loko mo ba beno de ko yela eza te. Il faut moi je na bébé. Moi si na yo, ko de ka bébé. Na baso nyoso ko la kisinga. Bayeba mpe mama ya bana wana mama ko ngana yebi ayebi ba mo so ba singa Na mona zo ko ba yi plus na mais na répondre ko nga basi ni so ba ti ki o mo ga yeba ki o nga na sa basi ni ba ni misa tu ni mo to ba yeba ni ti izanga mais mon cher ko ko yira isa deuxième fois na lo ba na lo ko ala nta puis soki landa kuna place na zala kuna na zolo benje makasi po aza mwasi quand même place na zala kuna mwasi nanga ayebi ki na lala na musala awa place na za ayebi ki na lala na musala via idem oui en plus ba ngombi sa tuana ba yi place na sala kati na ko ni mwasi na ngati wo ngala sala ka pole ba yi ki na sala ka 4 jours même une semaine avant na musala peut-être ba monter quand même. Então, vai lá, mas que chassa bem ali. Que chassa é bien, isso tu usa lá, tu usa très bien como que chassa é cargo. Como vê a gosto mbali ya mani. Para que agora é que o mundo se não vai na mecanismo ya garage boivo e do bem boa. A mete no, o que deve com muito mini. Ah, o que pede com uma mabara. Mas na mulher que tá esse clima, ninguém mulher tá por para mabara, papa. Yo ga na masamba. O que ndio yako nini? Bilo ba kulia ya bie sana ndako. Kuna za bilo ba kwa kuna bilo kulia. Amba. Saba mon frère, na ninguém que mulher tá para pauvre, ona parce que na mesa na ya, le bilo ko dai. To fa na de ko dia. O sa que isso papa? Non, mon cher. C'est quoi papa? Kuna ko ya bilo ba pauvre na zo ko se pela. Limousine. Mon frère dit non. Na se pela que mulher ba pauvre.
bon ngai na uti Kinshasa na ye kuna ina kujari watu kwa ngai ndio kwa ngai ya jamaa na ye kuna kujimania ndio kwa sababu sina ya kwa ngai hapo na regretter vraiment ndenge lobi na ngaki uti Kinshasa kuna Kinshasa kuna maison na biso eza kuna GLS ezali kuna eza sur l'avenue du commerce croisement Bakongo numéro 38 kuna batu na biso bazali kuna bakokei kuna boyokani basali liyo prétaxe bakalkile nyonso batindi mbongo awa na Matadi biso awa na Matadi tokosala kaka mosala na bino ekoki epuis totindeli bino kuna na Kinshasa vraiment ezalaka ndenge wana en tout cas nyonso eza facilité oloya kozwa barisque ya nzela okitaka Matadi sapu kuna kaka na Kinshasa basali transfert par voie bancaire sécurité ezali dédouanement ekoleka nango très 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 bien. S'il te plaît nalingi napatisa bongo soki moto aza na posa kocontacte bino numéro ya bino ya appareil eza banumero nini? Ok mpona banumero na biso mpona kobenga biso c'est facile toza vraiment organisé dans ce sens awa na Matadi mpona kobenga biso obengi 99 85 185 wana ozwi biso awa na Matadi bongo na Kinshasa ocompose kaka numéro 98 17 38 65 wana nde ozwi bata Kinshasa contact nyonso eza facile. Allô, Tina, en tout cas, vous avez un bail à un bail à un vous avez un casse, oui, on peut pas avoir. La suite, la vie de la vie on dit la vie au soya papa. Si vous avez un peu de 30 mois dans mon soya, ce qu'on a pas dit, papa. Vous savez, dit ça, vous voyez la vie, vous voyez tout, vous voyez. Ça va, merci. Merci mingi na ndenge oyambi ngai toyambinga malamu kobanda na yaki lobi sikoyo naza kozonga nakei mais kose souci donc ndenge oza kose souci wana eza malamu te il faut ozalaka toujours na courage biso na Kinshasa basi bakiparation mibali te baza kovanda na bango na mabala bazotosa mibali na bango mais basi en tout cas bakoma koluka mbongo kutu koleka mibali misusu neti awa donc toza na maison moko kuna epa na biso maison ya maître Joe de Marseille donc yali maison moko batekaka bapalo ya bilamba epa na biso ezali na avenue carton numéro 104 epa na bino na Matadi awa ezali na cité Kinkanda donc soko okei kuna na Kinkanda otunika na Mwambakalala okozwa yango na avenue Mwambakalala numéro 1 tuna yango okozwa yango mama kobosana te na munganga kuna bon soki baprome yali il faut kolinga kokepesaka rapport epai ya papa ya Tina na mama ya Tina ngabo ko na basi na so ko pele lo mona ba mona so bisa Tina parce que le quoi pele ya funa kuta na papa muyombe gauche na mama na omi na ba rapport na mona papa ono mona papa mapa si George olanda yepi oyoki okay na rape pour la nuit na ozo sa mona mala mo faut que nous na la dio na kokota ça mo faut Tina il faut tout qu'on papa non ça ne dérange pas tout na le bina kokota ça ba so que la dio yoki non mon frère ça va eza lokola muta liboma oza muta kalanga muta normal soki na la bio na ko muta liboma te na lunguli bila mo frère Tina
pesa esalaki su passe te yango na explike numéro oyo akindimidi mwana numéro 31 wana na explike nayebisaki abikisa malade ebele makolo mpasi mbala botaka te to mwasi abotaka te bemoraide na explike masofi mpo ozokeki sasa mama osali bien lokola oyebisi ye ngai ntango nakendaki kisasa suza koseka na koseka yango mama ozotamboloko ndenge nini nzoka nde bazoyeba te pasi nga nazokaka makolo babengi ngai balobi te mama yaka na kolakisa veliki nzenze kwa numero 31 bisi doter wana soki asimbi yo kasi tala ndenge sikoyo nazongi bino bondimaki ngai nakoya kosanga makolo ndenge eza kitoko bondimaki te ale ndenge eza wana zosalisa maladi ndenge mutu koloba ya makolo wana pasi hemoroidi ata eza ndenge nini ata oyo azobima libanda ye asalisaka na ye obotaka te azokobotisa ezala mwasi ezala mobali ozalaka makasi te kuna aza na bakisi ndenge nyonso oyo akopesa yo kasi on expliqué ma osali malamu mpo ngai mpe balakisaki nanga na biki lokola ye olakisi mama sofi na yo wana osali bien mpo yeba bikisama na ye mwana na ngai malamu moke papa Ozali, nakosali kuti na kongo Masamba. ozalaka nakona na kisasa Nazali mama. kasi venda te Tobanda kibanda. papa nandako mokoka te Ana okubate ba mulungu. tofanda kasi libanda Promesa. Suzi, toro kibanda. suza Moucheloni, papa, Oni. Oni, papa. Papa, papa. Permettez, gardez le coude. Ne quittez pas. S'il vous plaît, ne quittez pas. T'es là, papa. Ngai, nazali tata. Ngabunda boda. Monta kwete. Nakoloba, mwana nyonso. Soki akomi na mbongo, baparo bakufa sonzala te. Malaba nakosi, papa, kaka ndenge ozolo. Toza na komanda moko boye. Panzo Justin. Panzo Justin. Oyo aeroport nje. Komanda Panzo Justin. Na Kisasa. Oyo Kisasa. Papa. Bon, nakoloba pe ye moko president. President ya Kibanda Mayanga Surprise. President ya aeroport nje. Moni azobomisa musala bango na Kisasa kuna. Mtu nyonso bazongema musala azosala. Mais yo te ozosala nga. Makambo nini ozosala nga. Papa nasala. Osala nani? Nasali nini papa? Osala nini? Osala nini? Papa. Alo. Papa. Alo. Alo papa. Papa. Olobi. Mote. Oyeni. Ngai na bana na Kisasa na kotala papa Tina. Yango na yebo epona kusabino mote na ko songa ndemona te sana kutana na bino. Kamute papa. Ngai mwana huyo. Atende okulaka. Mwasi na ye azoya kabuto mona. Mwasi na ye. Kolela. Mwana nakipa mwana zate. Mengana kutana ndenge ipona beta buto. Papa. Papa. Mwasi na azoya kabuto. Taba ngungi. Bete bagati kote azawa kote. Na mutu. Bete. Bia. Ndoko mituti yo boko. Bia. Toka mnezi kukomba toyo mizipi. Mbele ngotomboka. papa Masambe Mama. na lobby ndike bosoba camarade bopesa na catholique papa ndako solala na mama tala ndako to solala vraiment tozali awa lokola bato babuta ba ofita ata Merci mama na yo kinto kosolola. Papa, nga na yengena kende. Mena linga yebisanga kaka oyo nini naza komona awa nyoso ni oyo yebisanga. Papa. Tela komanda. Makambo kuma ya kufungula bomba moko bato ko kunyokola ngai. Lega mama ko fungula ke. Sikoyo tele komanda. Chaze ngambo eza pa Robero wangu. Oyebi ye. Oui, Robero wangu na yebi ye. Sasa. Esili kaka. Komba oyo mukilizanga.
Tina. What's up? Ouais, c'est ça on a raté. Mais non, tu vois pas. On a été nés. Tina. On s'est dans la maison, on a été nés. Ok? Nini, va là. Tina, nini, non, mais tu vas dire, tu l'as dit, il est vraiment stupide. Ce qu'on peut pas se mettre pas nini. Mais c'est pas possible. Ah, Tina, c'est pas facile. Comment on est Seigneur. Viens. Mais il y a ce qu'on peut dire, c'est juste nini, Tina. Viens. Viens. Il y a ce qu'on peut dire. Comment tu vas dire, Tina, tu vas dire, on va poser ça. Oh, qui est là-haut? Mais je ne peux pas dire, maman. Tina, on va partir. Alors, dis comment, Seigneur? Vous êtes là, madame. Viens. 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 La communion religieuse. Nous avons les mêmes niveaux. Seigneur. Thank you.
likusu kilumbu na bwala munzenza mutatubila nani sepelisa molimo ya basali na yo baleliele
Navanda na liboso pour nsanga ino bona te otala ye na koto na kide ye mama
fallait oser papa, continuer papa tout dit. Vous dites le machin. Si on va le faire ça. Asante. Mala mnayo kibasi. Merci. S'il te plaît, Yann. Ah, maman. Ah, tout ça. Ah, tu es dans Nzanza. Dans Nzanza? Bon. Avenue Bola, tout ça, la poste Avenue Bola. Avenue Bola. C'est bon, Kiti Prince, bon, Kiti Ngomba, bon, Mati, bon, comme il a Madeleine, mon cousin, bon, Kati, on a des pas pour ah, tu connais pembeni ya bapo Richard Maya la pembeni, ça n'a plus chambre fois. Bon, qui t'a merci. Papa, c'est que tu commis la biso, tu commis quand
Zula na contact. Zula na contact. Benga na
chauffeur wana ya benga chauffeur ya banza chéri na ngai bondima chéri na ngai naeza kino zaka mwasi na ngai nati kozilombanda te oza kaka yo moko en tout cas chéri miso bongaka bomona bamerveille na bombeli yo chéri ay mama chéri na ngai chéri na ngai nakozilombanda te oki mama na ngai mwasi na ngai mama bana na ngai chéri na ngai naeza kino zaka mwasi na ngai nati kozilombanda te oza kaka yo moko en tout cas chéri miso bongaka bomona bamerveille na bombeli yo chéri na ngai mama chéri na ngai chéri na ngai nakozilombanda te oki mama na ngai mwasi na ngai mama bana na ngai nzambe nakomokufa nzambe njoi mwasi na ngai kotika kati mama kotika ngai te chéri nayebisaki yo na promettre yo kondima chéri ke nalingaka yo nayebisaki yo nakopesa yo amalei na ngai obenga yo moko Attention, pe komona kutaka kwa pamba te. Apesa inga mbongo
pour me tout canal news au qui attends na qui que bazo ça on va carrosserie autre va carrosserie na lemba pas on va métal yo mo webi ya pesa mbo kete mais bazo le kai pas kutana na bele je pomia on a fait moi plaisir na ma tête là ça part bien quoi qui c'est na webi ça pas tant musuba kafeta yo voyager ngala mala iko bima na bima kila kendeke pa mama Sabina moi ça passer à mamba na botaki mama makamuna na utukumona na matati même tu mo albert utasali ngo wanati munina anati naona ibiseko keleke utana matati sogera kingawa ndiyo zai koloba loba ndo bandi kutambusa ngasama yena matati kweti kuwe tala basi mama me nama mna keili vraiment epesinga bosi anda kunyoso sokotanga ya mwasi awa ya mwasi awa ya mwasi awa ya mwasi me ya mwasi na ya ndako mama bana pasiti ngai bana na ita tala maloba na lor ninga me kuna mawa pasi mwasi atina ya ndako bana mi bana basakula nzala bana basokulala bakundi mwasi akundi mwasi kitoko metala basi ake kuswa pasi msusu pasi vraiment ina regrette mingi même akuswa msusu kuswa musima Papa. Ebandani wapi? Sugi wapi?
C'est vrai, oui. Ah, merci aussi. C'est ma femme. Oui, nous sommes les dominants, les partis à Sami. Ah, Sami Massamba. Papa, nakamwe ngala komi na matadi baseki ngai bazengisinga mbongo babinangaki agence autant ezali awa kaka epo nakomi awa na kati ya Kinshasa ngai nayebani papa soki oki Massamba droite moto monene na kati ya République démocratique du Congo nayebani bato ngai asololaka na bango lokola oyo bakonzi oyo ngai asololaka na bango bavambu penso honorable tamate moko kaka moko wana ozoyeba tamate wana wana nde bato ngai asololaka na bango tokei epai ya ye mei junior kufidi bakasi baya bato mike te zwa lisusu babinda oyo so bakeo babunda viron bunda zwa kombo wana eza nécessaire wabelo rango source monument d'Afrique bakata Congo avandaka awa wabelo rango monument d'Afrique moto monene papa bango ntango na ye nayebisi bango na basami Massamba oyo ya baentrepôt ya yemei PDG pongi baseki ngai bayebisi nga babime yokendiki kuna tunaki biso te yaka tolakisa ye naveni bakongo kaka na kati ya Kinshasa awa 38 agence monene ezali awa vraiment nasepeli meme tamaki soki ayebi boye donc baseki ngai lokola moloko ya PDG pesa ngai banimero na bino poke nayeba volonté na banimero na bino papa. En tout cas, merci. Faute nayote eza bato ebele babeta bato na matadi agence. Donc l'agence eza awa na Kinshasa, représentation eza awa, direction générale eza na matadi. Mais comme olingi pe ba numéro chaque fois so ke na matadi oza contact na bango et puis na biso pe oza na contact na bango. Awa biso eza 98 17 38 65 et puis 89 56 583. Ok, na matadi toza na 99 85 185. Ok, merci. Donc chaque fois ceux qui ont besoin de contact na biso ye également le resala pepele du côté aéroport, du côté maritime na matadi, du côté boma nyonso to osala ba poli nyonso koyana to osala pe. Ok. L'équipe Tina. Yote comme pas yatina, donc le fond de pour la théorie que le tic là. Tant qu'on peut s'en voir la vision et comme pour faire le bon coup de regard batia qui était encore, coup de cola qui était encore, au bison maintenant. Tika maman qui dit mot. Ah bison, non c'est ça qui. Faut faire ça sous terre. Ce que vous dites, pour la corne, mais qu'on a colia, ma table comme vous filmez d'ailleurs, nous tenions sur le monde, des masses et centaines, à yoka sous. Ça va pas lier à la corne. Ok, na makuna. Papa, ok, l'isoloté. Isoloni. Isoloni. Bah, c'est qui sont yes, c'était comme ça, aïe. Et puis, ma coco, avant la kimbati, qui n'a qui ça, kuna. Tika lamba na wenda kimbati. Ako. Aïe, si on côté à ma sofa. Si qu'on zoke les moussus, ma coco peut moussus, ça tika lamba na wenda kimbati. Si qu'on zoke les. À côté qui n'a. Ma coco peut faire na kimbati. Ma papa, aïe, si on a le bio, bakangi no matumona. Uyonda bosh. Anima mgina masobo kwa nina. Mama Nini yango? Sosa likamuni? Likamuni? Mayo mwana singaya bisa. Gardez le coup. Ne quittez pas. Mais tubula mambo mambo bikira ngela masobo kwa nina kwa. Singaya bisa yo. Ne quittez pas. Tika na mwangu. Oh, ndio kuna matumo. Ni amesa akufi. La ménagerie. Akufi. Bakangie. Yepe force lié beaucoup. Nicolas Nyonso, ce qui va te question ma cercle kuna, asala ka ba cercle ya bana mi ba. Asala ka ba cercle ya bana mi ba. Cercle ya bana ba asala ka ta. Ngaba bakangie. Fa passe yena ngi. Ndako na ngaba tumona mtu asala ka ba biloko die. Ye asala ka ba cercle ite, asala ka ba kiti, ba mbetu, ba arimu
serke basalaka basali serke ya mwana mwasi kote oyo otonzi ya serke ya bana mibale papa serke eponaka eponaka basi na bana mibale bika tete tikala nyo ya explique mokolo mosusu ndenge moto oyokela ngai te mokolo mosusu zwaka ya singa nakangi na kingo na kufi yoza lokuta oyebike nga mpe ndenge naza mpona miniti nakosukisa yo nakopesa ta elamba oyo yokanga na yembika fwaya nalobi zela yaka na peso singa uyote toshe singezate ube bukamamisa mayela gesamngekele singi yembika pwani zela mawapasilosu singa yango oyo singa yango oyo te nasani eloko likia mikidika kuna zosinga bolela te nasinye mama botole papa singa yango te zela ko papa singa yinga bika ni mwana nyebisika singa ye papa singa lo te ika chio zela meka ya mbalo yo katina kolongola te yesusa leka awo sabike mayele papa belongo papa singa te nana longo antina bravo antina za papa singa yadi
Amiga ingila pasi kusuki lumbu na bwala munzenza mutatubila nani sepelisa molimo ya basali na yo balelie